Na puna papa de. Wala ni. Papa linga. Funi wala nga. Ngande funi. Te ya funi na uko. Funi. Ezali funi te ezali fani. Fani ndi koloba oza drôle. Na lingala osekisaka. Kofe elongi mabe tanga boga les yeux d'une bizi talanga kofoko tanga la miso naleki na bogar te elongi no elongi ka trater esala accident Johnson Jennifer Lopez batia ndeni baba na makoto hamene kiche amaneke miche bebe mingi sozo finanga sasika na ngai allo chama nikia Paris allo zo ngai konafera kufinini allo. Ok, Yaya, ndute sa tanga loboko. Yaya, sidoni. Pasta Marcelo Tunas. Makambo eza minene nazobisa bino eza penza minene. Makambo ye penda ndongo. Pona loba eza nango Serge Joel te. Ndabimisi makambo na réseaux sociaux. Mais batu oyo Joel akende ko se confier na bango. Nde basungi te babimisi makambo na réseaux sociaux. Raison nini oyo Mai Kalambai aza ko bala te. Et puis azo éviter pe ko bala Joel. Peniel alobela rabiso que pendant qu'azalaka na libala wana Joel azalaki kofanda na ndako moko. Pour Joel pasteur Mai Kalambai asentaka ye alongolaka zimi komplikaka. Joel aza na ba problème eyebani te soki akobotaka te yango famille ya ba Joel bapesaka Joel Mai Kalambai. Mais na version mosusu yaki na réseaux sociaux eza nango kaka keno pasteur Mai Kalambai akende koyemba na Lubumbashi akutani na Serge Joel. Serge Joel abandaki tellement koyemba bien que pasteur Mai Kalambai asengaka ye na famille na ye nde bapesaka ye ayaka na ye Kinshasa nde akotaka na groupe. Mais Joel Tilelo abali te azaka na Mai Kalambai atangi pete ka moi surprise mo tout monde a pasteur Mai Kalambai asomelaka ya mutuka je crois na 2022 ou 2023 Tilelo esili Joel azaka na pasteur Mai Kalambai na église akindaka yembaka dernièrement kutu tango makambo ebimaki na réseaux sociaux répondaki batu ke ye azaka na nzambe na ye. Mais pourquoi tozongi so na sujet o on a des histoires des moments officiels tozongi po makambo ezali vraiment ya kozala apa nanu oyo Penel alobela biso apa version officielle o toyoka ya Joel parce que batibele bazaki komituna pourquoi Joel alongwaka te na Mai Kalambai. Est-ce que nde famille na ye bapesa pasteur Mike? Est-ce que azaka obligé ofanda na ye pasteur Mike ayemba ressuscité asala resubandi mbasika te? Est-ce que pasteur Mike azwaki ye vi mobimba amsu balobi abala nde Joel na famille na bango abala ye de Joel nenga azawana akoki kubima donc kozala musika Mai Kalambai te po famille ezwaki mbongo ya libala. Siko pourquoi est-ce que bato azobenga Joel Sindi? Babenga Joel Sindi po selon bato balobi ndenge pasteur Mai Kalambai na Joel babala na bongo. Joel nde aboyaka ko assumer na miso ya bato po soni de deux bapesa Penel les raisons. Et puis de 3 confirmer rumeur yo sibimaka na kombo na ye. Mais akoki pe ko bala te parce que ye na Mai Kalambai babala na yango moni libala pasteur Mai Kalambai na Penel esimba te po selon coutume
mariage au pasteur Mike azaki nango ya liboso eza mariage ya Joel na Mike Kalambai. Wana makambo oyo eza grave oyo na video mona za nango ana otiela bino. Mike Kalambai est-ce qu'il akobala te? Mike Kalambai kobala eza na openza suba priorité nete parce que Matia pe koela ki biso déjà. Mike Kalambai abimaka na camarade ya mama Miriam Bondo. Bato bande koloba ke abimaka na mama Miriam te, abimaka na mama Miriam te. Selon l'information otoyoki, to confirmer te kiza bongo, bona l'information otozui ke camarade ya mama Miriam Bondo aza pe na mbongo ebele. Yenda soutenir penza pasteur Mike Kalambai mingi. Bisqu'on se kenda kobeta, en tout cas, elle a du cash. Et puis, pasteur Mike Kalambai akendaka mingi na Dubai. Dernièrement, bote komona a publié ba photo azaki na Dubai na Shaddai. Na bana don, na bana na ye tout ça bon, na bana na ye bakende na Dubai. Donc moi si na ye azaka kuna kamada mama Miriam ana chiko ana mbongo. Mais on dirait aza un peu ba génération mona ba pasteur Mike Kalambai. Donc asala pe déjà vi na ye ana bana na ye pe ya mikolo. Mais aza pe na pasteur Mike Kalambai pona kobana en tout cas je ne sais pas si pasteur Mike Kalambai aza prêt ya kobana na moi cela parce que maman Miriam aza je crois na 40 ans. Fille à mon père aza ka pe ba même génération. Mais je pense pasteur Mike Kalambai a plus de 40 ans. Mais bon, ceux qui sont bons là, moi n'en raté pourquoi Mike Kalambai au bal était parce que pasteur Mike Kalambai a plus de 40 ans. Les gens normal au balaye. Bon, enfin bref, on les a pas programme là. Ce qu'on pour nini Joel Aboyaki pasteur Mike Kalambai. Pour pasteur Mike Kalambai, il n'a présenté directement la batuton et na penel bal ici là. Pour nini. Pour na répondre na question wana. Nde na otila bino video moko nazala ngo awa. Bino bolanda. Bongo bopesa ngai ba vi na bino na ba commentaire. Na bana na video wana apona otila bino video mususu ka ya même personne na za koloba ke Joel ani lo kote na libumu nae. Donc bilo ngo se botsaka basi balongola koza zemi wana. Ne barate bazemi na bango za bwendenge ni. Batu normal bakolongola zemi ya bango so balongola ezaka problème. Entre parenthèses ndepe toyoka kake sindi pe ezaki bongo na kofi anga botaka esusi tona ka ba rumeur za ngo solo te na za confirmation te. Alors non tela bino video obolanda tant bolanda o bino pesa ngai ba vi na bino na ba commentaire. Bon s'abonner dans les histoires du moment officiel, vous cliquez cloche à notification, vous aimez vidéo, vous commentez, vous partagez. Bolanda vidéo nga pe na Hollanda. Moto balingami certainement vous allez très bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu bande ko babolingo. Et mikolo bende tu yukanite journée mobima la salle émission te na côté vidéo te et na moni ke bolinga na bino mama solo na mayele mais bo sala rassembla ko ya ko mba n'importe quoi ba commentaire yo kaka makamba bati yo kaka makamba bati yo kaka makamba siko fana lo bema ya banyama na beta masolo bantaba ya bamboa ya balion ya ba girafe ya bangulu so beta masolo batute na beta bana ya banyama et bande ba komeli ngai pona mamna ba video na uta ko sala sira ndi kuna biso Joel bande ko na luka intérêt ya ndeko te na luka bonheur muninga ezo sa pasi na mwasi bref na kota kuna te et ba ebisinga boy mama tika na yo frère Mike Kalambai azalaki prêt a publié Joel Topé a présenté na mokili mobimbake ya muchima yeyo mais Joel alingaki te ote mokili koloba bona ebite soza mamba solo ote mokili koloba etika na ngokaka ya secret ya koko soza mamba solo ngana eka uniquement pour pesa Joel conseil et erreur grave Joel et au sécuriser yo mukili mobimba
baroye bake oza Madame Kalambai. Donc du coup, frère Mike Nabangi. Nanti, en fait, alarme à vos voisins et Lili et écoute affecté na ngai et influencé na ngai banda mindele a potoka boy. Na banda koloba Joël ce frère Mike alingaki to alingi a présenter na miso bato ndima, OK? So ils a solo frère Mike alinga présenter au boyaki que nous ozongela lo bane papa et chéri et naza prête to sala on pona lani conseil ya et ya coach la grande la gardienne du temple comme ba benga mikolo yango wana mama ego sécuriser yo nkilima ba royo ba que non Madame Kalambai. Donc du coup frère Mike a un droit à RRT parce que sur ligne ba baye ba tetikala entre binomi baleto karna bato ba yebi lelo Mike rola la muki a décidé à bala bali mosu mususu mutuma otuna ye to condamné azate parce que biso tout yebi que frère Mike azala a balaté to pas à divorcer azala moi c'était pour les moments. Donc so il le lui a présenté le rôle à madame na mo ki mombe ba ke yonde madame ils pour na bolam na yo pour na bien na yo et puis ezali sécurité na yo. Donc et lo bat bazolo baso ke ça ya solo ndengo ye ça bon frère makalinga présenter yo linga gité et erreur tant ozolo ba ke no mukilo lo ba mukile lo baneti nini po mukile lo ba na ngo toujours abomba bobomba bolobate to solo bati to solo ba mukile lo ba toujours to solo ba le so présenter lo baneti nini ke bazala banda kala mais wane yebani kaya on est to lo sunini. Au contraire en dépit à nyonso wat bakoloba et aux route sengo to CP là-haut solidarité des femmes solidarité féminine ou to zalara nango na réseaux sociaux qui ne sait pas dans réseaux sociaux za na solidarité féminine moko elikara soyi kaka o couple moko indi ba maman to soit toujours par ba ya moi si azala zaki mabe azala yo malamu toko yindi selaye mobala na olapa na réseaux sociaux nyonso mukili mbebi ke zala ndengwana awe zala bongo. Donc baloba nini violence faite à la femme basi ba okemba mingi na ndako mabala tozana elo moto koloba te ya sika mama elo moko asike koloba mezate. Au contraire to sepela kutu to ko appuyer to beta maboko félicitations frère Makalamba to loba ki obala enfin et vous allez malamu do sobo so frère Makalamba linga sala en tout cas ngana ko encourager yo zonga ino yebisa papa et chéri salango de yo lingi ka etika la ka mukile bate nde bat baebika yo sala chantre suki wana et puis basala roba ba cadeau ba voiture nde basala yo cadeau voiture l'autre fois oh bato bayebisinga mama mamolobi eza ya lokuta te nde omwa ayebisinga alobi mama nga nayebi lisolo na Lubumbashi depuis 2010 ezali ya bandeko combien d'années, presque 16 ans abina mama mambo oyo beti ya Joël nga nayebi yango lisolo wana nyonso kanda obeteli yango nayebi yango depuis 2010 comment combien en inbox moyen exposé eza te soit comment il y a un commentaire nanga peut-être na matcha commentaire yango mais à combien en inbox. Donc certainement peut-être et à ebi famille et aux amalamute na exposé ba wa monde et sala malamute abinga na ebi yango depuis 2010 ce ko bino bozo ko komela ko ebisa ngai ozana ba preuve na ba te ba preuve nini obino bolukaka tu vas assumer tout ça na simene tinini na simene tinini na opesa na obeta lisolo ya mawa ya pasi et na pesa conseil en même temps na compatir en même temps na sungande ko mwasi parce qu'après toi za mwana mwasi après toi mwana mwasi frère Antoine ayemba vie moi c'est ça compliqué tant on est mukuse de vie ne moninga moi c'est sukarabwe tolo bate oboni pe boyoko no wanto bo intimider ngai elunga pe na modèle bo monela ngo bo asi bo intimider ngai intimider ok bon comprendre le banan voici l'ombo que baranabino en fait c'est ça
Et soki eza ya solo frère Mike Kalambai alukaka présenté au maman nzima kino ozongela eloba ne chérie hein j'ai réfléchi hein et puis après avoir oyoka ba conseil donc ya sikeza te déjà mokili elobaka frère Mike Kalambai ba niko bambe mabanga lelo to baniko tonge lelo kasi yango na kozala ki star te bon no bobite ke so mto za star il faut batonga boyebite ke star ba critique ke bobite ke star ba finga ye moi e bien okeza bongo balinga ngu nde bazana balukaka ngo makasi mona te so mikolo wana actualité ezate mikolo belé azo kanate ba passer mingi to yebi wana ba kolobezi Francine Mamo nani tata walera mwasi na misusu ba kolobezi ba bazara so mois un mois deux mois zo kana take robeta loko kuna pour mo kilumba ba et ça la actualité ye mususu yana se pour asoto proclamer nzambe te amibengi nzambe alobaki na ba niage avion ezongi ye muto akomi nzambe mais ako chazemi te bato bosakana nzambe bato bosakana nzambe ye akomi nzambe ako changer na ba sexe na mabumu basi mwana zai mobala komi mwasi mais ye zemi apamba zo koko chate zemi apamba zo koko chate nasuki wana donc en fait c'est ça ngai na zo elo moi mabete OK et valeur eloko yebana valeur eloko yebana kasuke bunge emba balanga nzembo lobby ngana émission lobby na ozasu na binote émission na aussi là bo bando lukanga bola mama na zana ba raison na na mito bo comprendre ngana nte c'est normal bo finga nga bo ba n'importe quoi bo comme bikomela mwanza na comprendre bino mais na olanda binote ngana osa musalo nzamba tininga na osala ya okangola ba ama ya o libérer ba ama eloba Eliane na yo délivrer ba ama na nga la voix de sans voix bato bala makoki akoloba te nga na zo akolobela bango et puis après boya koloba nga mso akomi na commentaire okokitaka un jour na kino ozobanga te basala mabe nga mna osa mosala nzambe basala mabe bon nzambe mosala nini Dieu va me protéger le Seigneur va me protéger as long na yebi ke on osala ya mabe te za lisumu te na obangelo te mabe mo pe okomelanga te na obanga so na bi na osala mabe wana vraiment na kobanga mais nde na yebi ke na osala mabe te na bangi nini kala kute bombo na kisasa nazo ya Kongo nazo ya na oya penda na episino ke no la gardienne du temple azalia o saba blayo palangane sakane baba mapinga babatela ngai armée céleste mbote balingami ezali ngai bino na lisusu mbote nasala hier vidéo moko sur dossier ya Sertrine na Wezolobisa toile na ozonga mama lobaki te faute de temps bandeko bayebisi ngai mère olobi mpona Trina bon mpona bandeko misusu parce que baza ebele effectivement baza ebele bon mpona Joël Ntumba likambo Joël Ntumba je crois que c'était pas la semaine passée mais l'autre semaine une sœur américaine qui flashing à lisusu yango moi je crois que certainement Nzambe aza besoin il y a ce moment moi chez eux et na oloba na Joël boyebo avant na oloba na Joël pona bate oyo peut-être besoin compatir par rapport à la réalité o tozo bika na ba église oui c'est vrai mais bakolo makambo pesi ezana bana basi ebele oyo baza victime pour le moment bato bele ba commentaire bazolo ba non baza ba innocente te ou encore baza ba inconsciente te baza ba victime te baza mikolo ba mambazo sala et beaucoup ça na moi raison pour na ba mikolo mais sachez que il y a aussi des enfants au baza manipulé ba misusu lelo ba ko mikolo bazala hier manipulé bazala ba victime et ti lelo
Bref, bandeko, pona kende gauche droite était na lobana Joël boy. Ya moi si âge moi si azalana âge robala. Moi si azalana âge robota. Moi si azalana âge rosepela moi si na mbali tozala ndenge mokote. Na mambo tout, moi si azala toujours perdante. Mobala rosaka sakanya s'embrouiller à se ressaisir na 60 ans. A obala robota. Mais ce n'est pas le cas pour la femme. Moi, c'est à 45 ans, je ménopause. Il y a les autres qui parlent mais je suis avant même 40 ans, je ménopause. Donc, dans la vie, il faut m'aller. Aussi au colo, nous allons voir mon kelobi, les locaux mon colo, les locaux na conscience. Et là, on est dans le certainement, tout n'a pas mis le bel mais les camouni, il y a au moins moi, je suis de la benzanine. Ok, je vais vous expliquer. Avant d'expliquer, na le banana frère Mike Kalambaye boy. Frère Mike Kalambaye aux années on a biso to linga o mingi. Ouais, qui aime bien châtie bien. Peut-être un moment babora dire que non on est des jaloux et ou encore méchanceté, mauvaise foi et on te dit non tout le baranatina. Soit les camboisa te troya au lobaté. Moi personnellement, OK? Na le banana frère Mike Kalambaye boy. Frère Mike. Joël a moi si kitoko. Joël a présentable. Joël sera télémi ou télémi, en tout cas, couple qui toko. Donc, on l'a bien anzate. Ok? Et puis, à mon anzamo na malam. À mon anzamo si malam. Liba la onzambe a kontaka topa ndimaka. Eza, liba la coutumier. Ce que obali moi si coutumierement, na miso nzambe obalani. Et misusu wana ezaka peut-être va complément de compléter psycho so il déjà famille il y a Joël yo pesa bilembo par rapport au maman zoloba pona nini te ko valoriser la pauvre ko la ki sana mokili ko ndimisa mokili non azala mwasi na yo et nazo comprendre certainement peut-être bolingo et ezate ou encore olinga qui est tepo azala mwasi na yo on a ebisa bandeko mobali sur alingi yo po bozala zala kaka et non po balolobi to pona bolingo ya ki mwasi na mobali ezamo pasi à to boteli bana un jour et aussi là ou carrément au souffrir vino mobimba. Mais par contre moi si c'est pas le cas basi na mbali tozande mo tena bona kota kuna. Certainement pas de bomber tout n'a bomber le mais azolo banini. Ok, je vais vous expliquer. Joël a de la moi c'est frère Mike. Ok, famille et Ebi, famille et valida à fouta bikila. Pourquoi? Parce qu'il y a une mouton de flora caillé et tant famille à prendre à une chouette et pas dans balouba et l'eau qu'on a sur les salimi déjà donc moi si na yo. Alors et 2 ans passés. Dans le clan m'a changé ici. 2 ans passés, tant on peignait la bande qui koloba mambo bana na ibali ba mona ya bana te. Je crois bande ko bele bo se rappeler. Et indara awa na réseaux sociaux ikezongi ndeko mwasi moko abenga moko ba youtubeur pona oyebisa pardon et bomba ngai par rapport au bozolo ba pona ndeko Mike ezo sa biso pasi biso toza batu ya kati. Mais papa na biso ayo karaté. Toujours te ya toujours pek toujours isenga na toujours bisaye abala. Na penel basi bakabwana. Abala ta Joël wana alingite. Abala ta fiu atalela ke bana wana alingite. Kombo fiu ngona ni swe kimengai. Toujours ebite aligné nini mais ko tout na yeme bala alingo balate. Yemu tabeta lisolo a Joël, la pauvre dame. Ayaki ko lobangona ndenga mabete. Topo aya ko sambwisa non atalisaka batoke par rapport à mambo bat bazoloba et ba vérité mususu rozala ndenge nini. Malheureusement moi si wana na yokela raye ma wana été esukela ndenge nini asenga ba bomba ye anonymat komba konle bazamite ma bandoki ba balança ba enregistrer premièrement et puis ba balança voice na ba to bele to yokango awa. To salela ngo ba émission appena salela ngo émission donc li kamonazo lo bato li solo nazo beta ngati mutnena on a réseaux sociaux ici et beta li solo mo ezanini li solo mo ezaboy bandeko ai fona charger chombo
Les amis, désolé, certainement vous remarquez changement. Nazali loba fallait na poser vidéo. Na longo bisika nazali j'étais au travail na zongi ndako. Na bana obeta lisolo ya ndeko mwasi wa meka ko expliquer problème ya Joël. Tumba comment est-ce que aya Kinshasa to pas adhérer groupe ya frère Mike. Je crois biso tout toyebi neni Joël adhérer groupe ya frère Mike. Car ndenge toyebeli ndenge confirmer qu'effectivement ezaki bon na lisolo ne pas beta ki bongo. Ni le cas qui après. Joël n'avait que 16 ans, la pauvre, orpheline de père et de mère. Quand le frère Marc a tourné à Lubumbashi, d'a apprécié à la fille, n'a royé Mbanae, a signé permission, a joyé encadré à Bokolai. N'a eu relation d'une bazalara n'a ngoté na famille wana, ou famille ndima, kopé sa moana na bango ndengwana, certainement, ba yebana kala, topé bazina barela, ou bien, n'a évité zaïka poisa star, parce qu'il y en a olingate. On ne sait jamais, non pas parce que amuto mabe tout kanisile mabe mukilela mambo bele. Bandima mwana kenda. Tamazu mwana abetu tout le solo que la fille a réglé en nzela mbalana liboso mona ba période. Elle n'avait que 16 ans. Et aïba quitté, zanini basala ndenge nini, c'est comme ça, tant atuni batantino bazaki ensemble ne ba expliquer oté comme moi si ozama ba pesa ba bande génique machin tout ça. Nanenga kenda ko vende pas frère. Je parle d'une fille de 16 ans, s'il vous plaît. Une mineure. Ayo vende pas les frères. Bandeko, ni abando vende pas ndeko. Tata bandu toto la mwana. Chubaka mwana. Chubaka mwana. Chubaka mwana. Chubaka mwana. Pasie mawa. Mawa. Mawa nakata lisolo ndambo ndambo nane ekomaka tamba bala peniel bazovanda ndako moko peniel ayo découvrir que abimana mbali na ye la fille était grosse babeta mwana batu ye na mbanda na ye moko. Donc moi si ya ndeko ya Mike, je crois son abosanité selon cette sœur qui expliquait kuba esuka na te ba ina olongolisi ezemi. Et bref, famille tant ba aprena ki ba maambwana, je sais pas ezaki avant et indana penel ou bien après, avant pardon, et ou bien après, voilà. Des salariés que le frère devait payer ba amende selon Tribilouba. Donc c'est comme si Zalara avant. Ba amende à Foutara, on dirait Zalara déjà avant. Donc la fille vivait là comme sa femme. Mais bango ba bombara siko elo kwango. Malheureusement, Penel temps a apprendre que j'ai mon ambal nae. Et on peut moniter à habiter solo na batobele bandima ete ba finga et mes armes en solo. La famille là si c'est solo bandeko balongolisa mwana batuzemi babeta inkuba toyebi Penel abeta lisolo wana me bato baboya kondima balobaki no azokosa. Quelque temps après tu vas comprendre que non mam Penel aloba nyonso to pe mambo Penel banda koloba banda kokosa te. Alors koleka 3 ans passés plus ou moins makele le mot les cas les réseaux sociaux. Période de Bama Diabou. Bon, voilà. Mon temps, Bama Zawa d'Ingindaka. Je crois que c'est le 3 ans, non? Tant Bama ya Zawa d'Ingindaka. Au frère Mike Lamba, il y a salarié crise na Canada. Et la période où on a juste après Mamboana, dossier Moro Bimara ya Joël, pardon, Tomba. Et nous pas moi, c'est à TikTok, à Batubeli Baebi, à l'Obila, on c'est la émission. Et n'a pas battu Missou. Na TikTok, na YouTube, partout. Kenini. Oh non. Bazolinga. Bazongisa Joël. Ba pc $10,000. Bazongisa ye. Et pas na bango. Tope na Lubumbashi. Place à Ota. Nini. Et ote. Ndenga zana kutu. Bazimba longolisa ye. Et ça là, il va kate ba trompe. Wana ezato yokaka. Nazo confirmer te. Nazo affirmer te. Mais tout ça l'analyse par rapport à Otoyoka. Balongolisa e ba kata ba trompe. Et ça là que moins de quoi bota susu ezate. Sko eloko wana
ezoko pousser à réfléchir moi et belé. Normalement, si la fille était sage, hein, ndenge basi ba futela ebikila. Selon tribu na bango, aza mwasi ya Mike. So inga nazaki ye, nde na na bana ta 5. Motuneza, pourquoi la fille azobota te to abota raté? Est-ce que maambo ya ba trompe wana masolo ba trompe wana boye ezalaka ya solo te? Parce que li solo na betele bino eza ndengwana. Eza ndengwana nga na benga ndeko moko musicien. Na benga ndeko moko musicien pona ko tuna likambu ya dossier ya Joël. A confirmant que effectivement a balaime ya minimizaki yango alobi non te zena kama mambo famille. C'est juste que suka ina famille ngalobi meka silibala yango wana te. So suka ina nouveau famille libala yango wana. Libala yango wana. Au fait, eza information à l'okutate. Ndeko mwasi wana aza penza ya cuisine interne ya frère na biso MK. Nde abeta li solo wana. Même makambo oyo ya bakata ba trompe na ndimite ya betango oyo eza ndenge toyoka na réseaux sociaux. Sikonga na osala analyse. Comment a-t-il le ndeko ana mwana te? Ça fait combien d'années qu'elle est auprès de Mike? Nandenge ba futa ba man de machin. Mawa. So pe zemi openela yeno luke kolongo lycée yango ndemu to créer ba problème to éviter. Parce que la logique fallait azaï mutu fallait abota déjà ba abota bana na ye. Soki ke libala ngo eza nango te. To pe mobala lingi ete. Et pourquoi zo l'exangonga? Pourquoi zo l'exangonga? Pourquoi azo l'exangonga? Parce que la logique s'il faut à tourner page à la vie nae arozala arovanda rap na Mike te par rapport ya li solo na beti. Hein, surtout le plutôt réfléchir le rôle à bateau. Alors continuer à vendre la Mike pour kalamba été. Ou carrément bolingo to pe les balles zo continuer. Siko so ya zo botate, do se que mamba tromper mamba solo. Et ya maona ya pas c'est ça que Mike alinko valoriser été. Donc mokile ebite ke ya za moi c'est Mike. Et Mike ne veut pas eloko wana pe mokile bango parce que pona e azo compter le rôle à moi si na été. Donc s'il faut le loi bala peut-être moi si mususu. Et si tel est le cas, c'est clair que c'est une méchanceté. Il y a makasi. Il y a rosaranate. Et Babylone on est à baboye. Bavi na bino bosi rosala malam. Les apparences sont trompeuses. Torulu la to convient na musika to beta maboko mais nzambo kawa kila likolo na se te. Nyonso to sala to futa ngona mokili ya batu. Nyonso to sala futa ngona mokili ya batu. Parce que la logique après départ à Pegnel, frère Mike fallait valoriser moi na wana. Au confirmer na mokili ke moi si na yo. Et surtout sur les cambo ba beta ba trompone mamba solo. Ah na ebité na ebité. Donc via mon baby quoi. Et via mon baby donc ce qui veut dire robot tate. Nzamba songa biso. Ce que Babylone on était ba boye. Toro lo baté mamba bato. Mais quand c'est tant que tu as des choses qui sont à comprendre, tu as Joël, tu dois faire une décision à vie. Maman, tu avais 16 ans, tu as les lois à mouquete. Au connaît au vent on dit mi fin aussi la bongo. Conseils à la apprendre ou à laisser. Mais j'espère que bandeko oyo bolanda vidéo oyo pour comprendre tout peu beaucoup mais si qu'on a nazali. Une fille de 16 ans mineure. Na tonton moko ya plus de 30 ans d'âge, de c'est clair qu'ils a viol. Il y a au sambeza wana te. Il y a au sambeza te. Mwana ya bato moke. Et na place pour bala mwana ngo, ola kisa moki mwamba ke no mwasi na yo, rien. Parce que ama bete hein. Ama bete. Ape bizali malamu. Et ama waya pasi. Et nde bizali ya bas pasteur na bino yango yo. Et du coup toi na doit relobate. En tout cas, na ebité nzamba songa biso. Nzambe asonga biso na bandeli. Bino ba passer beaucoup abizara na bana ya batu. Beaucoup profita kana ba faiblesse ya bana. Na moni bato mo ba komi na ba commentaire wana isa faiblesse moko te za wana. Ba bana mikete. Si connaît li solo ya mwana bato ya muke ya 16 ans. Bo benga ngope isa faiblesse te aza mwana mukete. Parce que na loi eza viola ndeko faut ko taboloko.
na loi. So baloba ke nango na loi, ah, il faut battre la prison. C'est ça les hommes. Mais que le Seigneur vous pardonne. Nzamba songa biso. Donc, au fait, c'est ça. Et bandero balobi nanga mama, olobeli pona Trina. Bon pona Joël. Lisolo Joël yangoyo. Si lelo, azo continuer pour évoluer na coupe mai kalamba. Siko motune ezali vi na ye ekosuka ka bongo. Décision à vie na ye. Ezaka na maboko na ye moko hein. Donc na bandeli moi ça na ja robota, ya robala, ya robota. Moi ça za netu mobilité. Tozala ndenge moko te. Je sais pas ma sœur bisiko zali sozo kanisa lini. Bolingongo ezala en cachette. Basala ba cadeau ba voiture. OK. So bo monique aux à l'aise ndengwana, y a pas de souci. Y a pas de souci. Mais ce qui est vrai, les lots sont mal kabali. Tout le monde condamné était hein. Ouais parce que tu yebi ke abalate. Ba to ba yebi ka balate. Ya ba yebi ka balate. À part 2-3 personnes, oh ba yebi ke peut-être a pese la yo a foutre là au ba amende. Ba pesa yo na famille na yo. Les dieux des orphelins. Kota marambabana na yo. Bazangi muta kolobela bomber obundela bango. Mikila batu pasie. Hey. Bote abatu sango malamu. Lelo banzambe. Wow. Lola onto kote longa boy. Hey. Kobanga nzambe sunga biso pardon. Na pona popate. Pona ni. Papa linga. Funi walanga. Ngande funi. Te afuni na foni ezali funi te ezali fani fani elingi koloba oza drôle na lingala osekisaka kofe oza elongi mabe tanga eboga les yeux d'une bisi talanga kofe okotanga na miso naleki yo na bogar te elongi no elongi okatrater esala accident Charles Jennifer Lopez batia ndeni baba na makoto hamene kiche amaneke miche bebe mingi sozo finanga sasika na ngai Allô chama nikia pari Allô zolanga Konofero kufinini allô Ok, Yaya, nous te sa tala loboko. Yaya, Pastor Marcelo Tunas.